Nzambe. Ok, na site internet www.nazarien.com. Pour la information la mission de monsieur chrétien, là nous avons organisé des numéros de pasteur. Parce que Nzambe en général, boye ba kuleka, boye contact na site internet au munene, boye ba ko l'excellente information la mission publique. Nzambe pour la bino. Atina maboko na yo, yone bomoi na ngai, yo zali Nzambe na aussi Tiabana Nzambe, parce qu'il y a le Yamaka. Donc on va dire pas bien, tu vois, le Nazarien. Les assises Tiabana Nzambe, Skato Lobaka, Skato Yembaka, Skato Pambola. On a vu des amis balais, mais là il y a des agaka 3W. Le Nazarien. www.lenazarien.com. Site d'atterrissage à la présence du Seigneur, vous permettant de distinguer les vrais faux pour faire face aux manœuvres diaboliques du temps de la fin. Le Nazarien. Yesu akomi misato, Yesu Mose na Eliya petela kunine sengo alobi tutuma nde banda komoko ya Yesu elipemo c'est que alongwe Nzambe to swaka Nzambe jusqu'à aujourd'hui parce que tu comprends ka to ko sonde makambo na yete azaka Nzambe. Maman Tiffany eza be mission moto na randi mikolo na télévision na biso na Congo dans la journaliste moko na prophète moko babimisi bato moko na TV bato na bazo témoigner balobi ngai ba pasteur ya mboko ba pesa ngai mbongo po na sala lokola mutu a beli balatinga na brancard ba meminga sur na croisade na ye moni yango na fiche ya banderole na banderole ya mosali ya Nzambe wana kombo Jésus ezate e ba komi kombo na ye ya munene bari boya boko mona siko na fiche na ye ande mona ba katière maman obi kala ba katière be dingwe ba selemani ba biro sala ko. C'est avant midi cette soirée, je suis comble de joie de servir le Seigneur. Car la Bible me dit, l'heure viendra, il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Comme je vous dis souvent que servir Dieu, ce n'est pas seulement prier, ou bien adorer Dieu, ce n'est pas seulement prier, c'est aussi lui servir, c'est aussi lui craindre, c'est aussi toutes choses que nous faisons pour le Seigneur, c'est une façon de l'adorer. Eh bien, la humble servante de l'Éternel est avec vous ce soir, cet avant-midi, cet après-midi. En tout cas, j'ai le réel plaisir de vous savoir nombreux sur le www.lenazarien.com. C'est un site pour vous, un site pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Là, déjà, je m'en vais déjà dire des gros coucou à toutes les mamans du monde qui nous suivent partout dans le monde entier. On est ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Car Jésus revient bientôt, c'est lui le maître de maîtres, le maître de l'univers. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que je reçois pour vous
un homme de Dieu que vous aimez beaucoup, beaucoup de l'amour du Christ. Avant de l'introduire ou bien avant de présenter mon invité spécial du jour, parce que je suis joyeuse d'être avec cet homme de Dieu dans cette émission Table et Sainte. Mais avant tout, j'aimerais un peu rentrer à la régie, prier et nous allons nous retrouver tout juste après, car derrière la caméra, c'est celui qu'on appelle plus coordinateur Midi Pro. Prions. Déjà de retour ici sur le www.lenazarien.com. Je pense que je disais au début de l'émission que c'est une émission dont nous recevons des hommes de Dieu autour des sujets très capitaux. Aujourd'hui, je suis là avec l'homme de Dieu. C'est la personne du pasteur Dierto Malouano. Eh bien, ça a eu un peu du temps pour Tozala qui n'a été, mais aujourd'hui, il est déjà de retour en forme. Et je pense que vous aviez suivi comment Tolanda qui est pour le fortifier, pour nous réviser que les Nazariens à Zalaka toujours ensemble. Vous aviez suivi, mais aujourd'hui, à Zongelimou et Tanaye, tu es ce qu'ils ont dit très très bien, trop bien, ou comment. Mais néanmoins, je m'en vais déjà dire bonjour l'homme de Dieu. Oui, bonjour Maman Tiffany, bonjour Shalom. Shalom, comment ça va? Ouais, ça va bien par la grâce de Dieu. Santé. Oui, jusque-là ça va. En tout cas, ça va par la grâce de Dieu. Jusqu'ici. Oui, jusqu'ici, Tozana Kaka.
Merci beaucoup. Bana nzambe bazangi o mingi oyebisi bango nini nayebi baza déjà osepela bamoni pasteur na bango. Merci beaucoup. Napesi shalom shalom na bana nzambe nyonso balanda biso partout dans le monde entier. Nayebi Nazarien c'est monde entier. Que Dieu vous bénisse et na précisa malamu. Bana nzambe ya solo bino nde ba vrai. Bino nde ba serviteur ya nzambe ya vrai parce que esika bozali boyebi mibeko ni batia na mboka na bino bono vandaka. Boyebi esika bozali ndenge nini ba loi ezotambwisama neni antichrist azo opérer. Mais yo mutozaka chrétien ti lelo na mikili ya poto ngana benga yo vrai nzamba pambola bino. Je suis là près de vous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pasteur Diarto nalingi un peu to so na likambo etali ba miracle po yango nde penze community moboko hein efandisi église lelo nzoka nde église sengele vandisama na maloba ya nkolo ye moko mais bino basala na nzambe bofandisi église kana ba miracle yango tellement bana na nzambe bazwi éducation ya miracle donc atozote ya ezokota ya ezobimalango awa papa miracle po na yo ezalaka nini? Est-ce que vous pouvez cette au moins définition ya miracle? Merci beaucoup maman. Miracle na mesana ko yebisa bana nzambe pe na kolobango lisusu lelo. Miracle eza fe moko oyo salamaka muto ayebite ke ko salama. Miracle eza likamoko oyo kamwisaka bato basatandaki na yango te. Miracle eza likamoko oyo c'est pas les pasteurs qui font les miracles. Eza ba prophète te. Ngape na ko sala miracle te. Mais nzambe ne mutasala ka miracle na ngai na ba pate na nzambe na kati église to kamwe biso nyonso. Yango to benga ngo na français za miracle. Yango wana na ke directement ko bisa bandeko ke to sala attention na ba miracle nyonso. Soko tangi na Bible. Bible lobi na tango asuka. Le diable akobima akosala même ba miracle. Akoma na point akokracher même moto et akoma na niveau ko pengwisa pe bato. Église kovana na kata miracle te. To komi na temps de la fin oyo diable pas opérer. Église kovana na kata miracle te. Komi na tango oyo bato mingi batiki vraie parole, vrai fondement qui est la parole de Dieu, ba se laisser emporter na ba miracle. Et moi je confirme que miracle nyonso peza nzambe te. Merci beaucoup l'homme de Dieu totika kiyo santé Joachim Motungi ça va toko vraiment na mozindo ya émission na biso to mito baboni sikoyo santé ya nzamba sali miracle. Oui, pour Nangai, c'est un miracle. Déjà, tant qu'on a qui attaque, na koi, na qui s'est retrouvé dans l'hôpital. Na yeba qui te na commis à pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé na Vinanga. Tant qu'on a commis dans l'hôpital et par rapport à nyonso batozo à côté nga tala ne ba makio, tala koma ki alagonie, tala okoma ko kata paiement et tala ba réanimer que l'hôpital, au lal l'hôpital voire même et comment on a za lelo boy eza miracle et ngai na yeba iteke na okweya mukolo boye na kobela dati boy na kobika mukolo boye non le fait na moni ngo salami po na ngeza miracle c'est ça miracle mais miracle pe mususu bat ba koko sala pour que tope mosala nzambe ya koko sala po na nkolo po ba sala nzambe alingi suteke nzamba sala miracle mais bango bazo aider na bango nzambe asaleli nzambe miracle moko pour que ebendela nzambe bandimi na kati na église. Est-ce que ça m'a besoin de comprendre na koki ko s'expliquer comment pasteur azui na ye tozomona même le na TV to tika to sona masolo ngo azui na ye mutu moko boya pesi mbongo aluki yo yo bima aveugle so kana sambeli donc les nzambe te mutasali yango ye moko asaleli nzambe miracle pour ka bendela nzambe bat na kati na église so kana la bika aveugle moko azawa lelo ko mona yo bimi allez directement les gens ça kaka yo moni est-ce que ça m'a bien pasteur dire. Merci beaucoup maman Tiffany oyebi de tout à l'heure là nzambe basunga kayete et tolinga pe ko sunga nzambe te moko to comprendre calcul to bonzambe ya nzambe c'est que alongwe nzambe to swaka nzambe jusqu'à aujourd'hui parce que to comprendre ka to ko sonde makambo na yete azaka nzambe oyebi muta operaka eza nzambe Jésus azimapa na mbisi atomboli alobi nkolo kumisama na yo pona odo azo senga nzamba sala. Mais comment expliquer nga pasteur na ko coopérer na mutu pour toi ko sala miracle bon nzamba za lokumu? Non, ce n'est pas ça. Wana eza exemple lokumu. Te pa mama na ngai, wana eza ba jara bato na lobaki mikoleleki, bato oyo bazwa église to musala nzambe lokola cop na bango. Ye pona aosala cop wana bato babetele maboko ya za danger. Il y a un miracle pour influencer batou
Ça c'est pas Dieu. Na oya sali nzamba zi gloire esikani. Bato ba une église. Bato ba na kata église Bible lobi hein. Mutu moko te akoya na bonzambe soki nzamba si mutema nete. C'est que muta sala ki bato ba ya vers le Seigneur nzambe yemo. To bato lelo peuple de Dieu mingi to balingi ko ya mingi l'église. Soit ebiki l'église wana miracle et sala mama kasi nda ye. So se ba pasteur ba comme mo yede nzambe ba oto na l'église a bongo nde ça va. Maman Tiffany ngana comprendre nka ke eza na temps de la fin. Et attend de la fin. Bible lobaki na temps wa suka. Ba faux prophète, ba faux pasteur, ba ko sala ba miracle, ba ko bimisa même moto. Ba ko séduire batu ebele. Yangona o remarqué lelo fa miracle et pengwisi batu mingi. Lelo soki lelo ba sali le miracle liboko katanaki et boti. Bon, est-ce que yango teza sali ya moto? Non. OK, bit to sambela c'est la vie éternelle. Ba chrétien no so ba na biso na monde entier ba biki bit to yela na église ça pour tous va sali. Et ça te pour tous va lipakolia tous va sucré à komela tous za mbongo so mituka. To omona miracle moko oyo ozaki na lopango te ba soba logoti lopango na nzela par exemple to logoti mutuka. Ça c'est pas ça le sali. Sali eza âme les la sauver. Âme no ebika. Déjà ko sala miracle ya mafia au coopérer na mutu au pesi mbongo. Bon mutona aina kata église akosi kaza aveugle, akosi kaza handicapé, akosi ke ya loba kate bongo ba bimisi obandi ko loba po bato bazwa wana za gloire ya nzambe te mais za gloire ya bato amoki. Mais parce que dit to kolando ne bandeli une émission lobi que miracle zelo ko muta banza kite. Hein, nkolo asali yango. Tango Eli apazolo bake na Israël a mbule ko beta te. Ye moko déjà bani déjà ko kanga. Mboule ko beta te ye déjà zoyeba déjà que mboule ko beta te pendant 40 jours après c'est na ba précision abeti di sakolo wana pe miracle salami mboule beti te mukolo pa lobi ke mboule zo beta mboula pe beti asatandaki nango pe te zelo ko ye moko lobi ma beza biso bino ba topé ba ndeko no ba pasteur abanzaki na ye moko déjà bando déclarer que na foi nanga nyoka foi biban. Merci beaucoup maman Tiffany. Na mutuna na réponse na kati. Eli azaki prophète d'abord. Il est Azaki prophète et a mis balé. Eli a salaki miracle de a déclaré ma parole ya foi. Donc tout chrétien au hasard kotamba na Jésus-Christ a na foi, a na puissance, a na autorité. Alors bi c'est pas seulement Eli, il y avait aussi Joshua Kanga moi na 12 heures. Joshua bi moi telema kinonga na zwa victoire na bitumbananga. Wana eza miracle te. Miracle to lobela lelo eza likambo oyo nengo to lobela nioko bimisi mutu nioko na libunga bibu et puis bato muso comme na coutume chaque vendredi chaque dimanche à kilta miracle ya bimisa ba nioka ba magorodo ba gilette wana eza bonzambe te ba mbongo na ba poche ya batu na ba sac ya batu dis-moi un peu comme ça ba mbongo na ba poche ya batu na ba sac ya batu. Moi je confirme moi pasteur Dierto et eza opinion na ngai avis na ngai pasteur Nabi eza magie nga na bi eza magie. Je dis encore, on a confirmé maman, eza magie. Parce que miracle goes à coutume. On te expliquer dans début émission. Dans le miracle les alikambo est salamaka. Mutu aibete koko salama. Mutu asta satanda ki na yangote. Na ki un exemple. Pour bande ko balanda biso malamu. Comment est-ce que ngana ko sambela pour maman Tiffany na bi, tchali bongo na poche, simba bien. Simba sagino po mbongo ibi na poche. Ndene na ibi nzamba misambongo. Est-ce na ibi nzamba miselombo? Ou bien moi je vais commencer à prier. Tant on a nos sambela yo quand oh nazaki na mbongo te mbongo eboti donc même ngam na sambela habite que nzamba osa miracle ya mbongo. C'est ça vrai miracle. Mais so na lo bagino lelo déjà li kolona wana zo koma boye. To lelo déjà na sac no elo seki ngana coopérer non na bi ko za na téléphone na sac to za na mbongo na sac. C'est quoi pasteur dire to pona yo ba pasteur wana bazo coopérer na banganga o to bazo coopérer na bazo coopérer plutôt na batu. Tozo yebate pour c'est comme il solo que muta bimisa mosala nzambe puis bala nzambe na oyebate ya nazo yebate vraiment kata ngwa suka mtozali donc a coopérer na nani na nganga to a coopérer na bato po yemo déjà zo biso ke mbongo ezobima na saki na yo. Or bible ezobisa biso ke mutu azolia na mutoki ne sko pasteur a facilité déjà nzambe tâche azobisa ne bato ba mbongo so to ba coopérer na nzambe o to azo coopérer na bato na satana na nzambe to na nazo yebate to lo ba ni pasteur dia. Maman Tiffany, il y a des émissions qui sont na télévision na biso na Congo. Dans la journaliste moko na prophète moko babimisi bato moko na TV. Bato na bazo témoigner balobi ngai
pasteur ya mboko ba pesa ngai mbongo po na sala lokola mutu a beli ba latinga na brancard ba meminga siko na croisade na ye tanga lo balanga voilà mutu boyina za ja demi mort azo kufa kalate allez la muka na kombo Jésus nga siko na lamuki ba betele mabo moni que non église na ya za danger aleki ba OK vrai danger za ka Jésus mta danger nga na oza danger te ozo donc carrément na répondre que ils ont ba pasteur na ba prophète ba coopérer na bato apesi mutu mbongo abi na mutu wana na croisade na terrain songolo na stade songolo yo oya ovanda place songolo ngana koloba boy après yo bimisi boy ya mibale eza na ba pasteur bazo coopérer na banganga kisi o na baki bazo sala ba démonstration ya magie direct na église à live maman na église je dis encore ba coopérer na banganga kisi mama nzambe to sunga nzambe te moko to comprendre makanisi ya nzambe alongwe nzambe mbala moko to mona ke nzambe po mambasala ke legelaka bato nzambe sala nzambe pa facilité bango tâche te po bamba na posa basala ba miracle kolosco pa sala na bango ba miracle te ba ke no simba la bango le pasteur dire mais oui oza na raison nzambe a facilité bango te pourquoi parce que nzambe a facilitaka mutu azotambola na ye de père déjà serviteur no so abanga nzambe ta vivre miracle na vie na ye te na ministère na ye te serviteur abanga nzambe te a vivre exploit na ministère na ye te c'est clair et ko forcer nos miracles te yo demeurer na crainte nzambe demeurer na ko servir nzambe na sainteté na honnêteté na sérieux makambo ko sama na ministère na yo yo moko oyeba te o forcer pe yango te bible bi l'onction coule d'elle même ko forcer onction te ko forcer mafuta te moi mon père spirituel m'a dit l'onction de Dieu eza nango robe a pembe te eza nango huile d'olive te eza nango mai to ko kwisa batu te onction de nzambe za via sanctification pe ya crainte ya nzambe. Merci beaucoup papa Diarto toza na système mon habité bana na nzambe so bino na poto pe bo vivre yango bo sunga biso so bo vivre yango bo bengaka poto yebaka musalo to sela nkolo soki pe kuna pezo zalila poto yebaka ndenge ni osalela. Et comme le système il y a compétition, il y a un miracle. Et surtout, il y a toujours des prophètes. Si vous avez une église, vous avez 4 prophètes. Vous avez à travers la dimension, à travers la dimension, à travers... Là, vous avez ce qui a fait à sali ba miracle. Oh, kuna zoya alinga sala koleka muninga. Surtout benga oni. Nzamba za makasi mingi pa oyo. Atiki pete mingi pa o to lo bani pasteur Diarto. Na po na maman Tiffany na Congo. Nde makamani osama mi yango na otuni kese ba bandeko ba na poto so ba maremaka on pe kuna bas na lebiso na Congo to yeba soko tali na tang na kati ya Bible na tang ya Bible na tang wakala nzambe anda ko utiliser mutu moko na époque ça veut dire tant Noé nzambe tizaki Noé bato bazaki na se ya mibeko no wana oloba tant Moïse alaki donc mais on remarque na Congo to ana même te so ba komi déjà 50 hein to combien plus de 100 000 prophètes des nations na mboko. Donc nous sommes dans quoi ngande prophète des nations donc na quoi ngande na église munene olega bango mutombe na quoi ngande nzamba za na ngambu na ngai est-ce que nzamba ko banda kusala makambo ngana benga za ba aventure que nzamba pesi dose mukia onction pa na yo ya pesi koleka ya pesi ko isaka batu ya ko isaka donc ezambongo te lelo batu bazin nzambe lo spectacle mondi mamba catch église nzambe bato basakaneli yango ngana confirmer kiza nango ka basi na temps de la fin bino bato bolanda biso partout na monde ti basali ya nzambe partout bozali kota na église oyo ba publier miracle te mais kota na église oyo ba te Jésus Christ la vraie parole et ba préparer pour na enlèvement soki nzamba nga c'est le miracle gloire à Dieu nzamba sali c'est Dieu qui va le faire mais soki nzamba juger bon ozala nengo ozali o vivre miracle te o changer pe nzambe te. Alors, nzamba zaka isika miracle, zate nzamba zaka isika baote ya parole na vérité. Bible lobi et pas mi balé, mi sato, basangani na kombo Jésus, Jésus aza kati na bango. Voyez, to landa te ki kuna fula bato ezali, kuna pasteur wana na somo. O remarqué ba pasteur na mama Tiffany, bango na ba fiche na bango, na ba banderole, na ba croisade ba osala kombo Jésus zate. Oga évangéliste tel nem tazo sala somo mikolo yo. Boye pa mama nani o somo yekuto boke na stade songolo mutu wana leki bango église na bisonde photo na yemo munene babambi na sima photo na yemo munene bachi est-ce que église yanda kuna yo église yanda kuna misuku to na mona bachi na photo moi si na na bana na voyez un peu c'est que les gens font aujourd'hui ça c'est pas une église yango na benga ngoza basi na temps de la fin donc l'antichrist est en train d'opérer dans l'église bat ba comprendre que poto za stratégie ko kanga batu
biso peut créer ba église yango wana na okende directement pour nous avons des sortes d'églises. Église il y a Jésus-Christ ezali il y a vraie parole, il y a enlèvement, il y a repentance et deuxième église c'est ça et pas bazo distraire bato kuna so ke recevez au koi au lamu ki songi sengo tikarate recevez mubala bato landake tilelo recevez libala no kota na poto pour mubala zo mukanda recevez donc trop de bêtises. Deuxième point, la rate église est antichrist, miracle n'est miracle. Jésus kuna iba na rate, Jésus kuna zanzambe te me kuna nde boya boko mona samedi ko za la somo. Deni yebi ke samedi ko za la somo. Bo so yimo kufi vendredi pasteur. Siko samedi to mona nini. Donc pour mona ke eza église ya ba aventure. Troisième point église wana ba pasteur ba sela ndeli bumu. Nazana chip misatu, na sombi terrain kotoyo, na oti poto na zongi, boya boko mona masomo ko salama yo zana ni po salama masomo. Il y a que Dieu, tombolande Jésus, tombolande Nzambe, so Nzamba nettoami, a tombwami, Nzamba tomboli peyo. Mais tant que bato balinga ba mata, balinga ba faire voir bato bangonde ba opéra ka miracle, ne pas Nzamba sundoli bango, ba comme ba camarade ya banganga. Ya wana ndeko mongo yemba yembaki alobi boni boni yo mosali ya Nzambe, tangu ne songanga kisa yamba ko bosola kanini. Bosola kanini. Bible ba osolo la pasteur diarto, parfois zo nga gagner nganga na am. Pasteur et la cop na bango na nganga donc pasteur a master nganga tu as gagné âme et comme peu technique de nganga la gagner âme à une église les bato ba moni ke nganga a bongo li motema bato ne so ba ya te pasteur bien miracle tu vois les miracles makasi oui il est vrai que nganga go bongo la motema ayambi pe yesu mais nganga mtako ya palo bakeno na ye ko déposer ba kisi nanga ba sambela pona ngana za délivrance mais ça te yo pasteur ko ming master ya nganga nganga ya mbako na temple na pour coopérer nini te zalaka te or y a-t-il entre lumière et ténèbres so nganga kotiawa aina autonaka église c'est là où moi j'ai pris c'est là où moi je suis pasteur so nganga koti awa na kinganga nyonso c'est que so nzamba za na église oyo nganga wana bisane ya mabeno se ozikelaka awa akobima so nganga ta mama na nzambe mais so nganga ye akeka nganga seke aye pa master na ye à la titre qui pasteur mais baza ba pire banganga bango mibale pasteur dire to solo bango que le nazaréen tozalaka pour mutute contre pe mutute mais nous faisons l'œuvre de Dieu nangolu ya nzambe na bosembo nyonso tout parce que to lingi en paix so kata ba misu ba comprendre biso te mais ba misu ba néanmoins ba comprendre biso parce que obso to zomona ata bozo bato kanga mnoko mais tozo kokate tozo meka mais ezo simba te ko kanga nzambe mo alobi ke pona bolingo ya biso bana ne akolala pongi te siko na retour biso to kopesa nzambe ni soki ya lali pongi te le biso pe tozo lamuka to na la pe pongi te to éveiller to bisa bino ke bokeba parce que trop c'est trop na makambo église net nazi appel moko ba ebisinga c'est Tiffany pasteur moko azo luka mikolo asa la promotion na les nazaréens pas ça la promotion lingika les canal les nazaréens pe donc à la qui pe mbongo na les nazaréens mais malheureusement la lobby que ana les nazaréens ou bien soko koti lo bato yebi te mais soki to détecter yo d'ailleurs donc pourquoi est-ce qu'on va ça ba promotion bon ba moka ba mi benga ba évoquer ka ba ndimba na ba église na bango. Merci beaucoup, Maman Tiffany. Oyebi, tant Jésus a tambola na ba disciple na ye, à quel placement a biki si malade, à ce que si monto, yemo Jésus a ba okene na ye, a biki oyebi sa motute. So écoute un colo na biso ye colo miracle, aboya ki batu ba iye ba ki yem ta osala. Et pourquoi mon sala nzamba olinga a sa la promotion na ye. Ah c'est la Jésus. Te, wana tanga bi yambanga na la promotion nanga même Jésus bon toi qui n'a pas à Jésus je m'amène directement au saluer les pasteurs du Foko ayembango na nzembo tikela yeso ça la promotion voilà basungaka Jésus te na promotion tika eloko nyonso kitoko ya malamu basali yango makelele te basali yango publicité te ekoganga yango moko soki oza na bonzambe tika bato badécouvrir bonzambe kati na yo te c'est ça na beta mokoso exemple na biso na obi na ministère nanga nasi na sambela pona papa moko oya tambolaka te bolimbisanga na sali promotion na ngate mais na rappeler sur likambo lelo po bande ko bayeba ki j'ai pas le temps ya ko sala promotion na nga pour mi tombola il faut na tombola kande Jésus pour Jésus tant tombwami abenda kangai de mama lora yemba singo ebenda kangai vous savez tant on a sambela pona papa on a paralysie il y a 11 ans atambolaki est-ce que ça na betal sur na nazarien na noté mais na sina leka na exemple na bino depuis na sala na sambela na moto miracle salama même ngana bete na sala miracle na bibi papa wana te
nasambela mutu kingo na yegoatre evimba fallait ba opérer, je priais nzamba limwisi yango bato bayeba tianga na kingo batombolanga na bi non 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 on nzamba ba to sala c'est plus que ça et tant nzamba ba to sala yango c'est que ngana yebite na kosala mukolo nini et ozala kanini et pas nan je ne sais pas nzamba ko sala ngo au travers basali ne nyonso ba juste na ye. Mais bon, je suis papa, miracle pesa ma bête. Ce qui n'est pas ça, nzambe mon kola pesi est vraiment malobé. Topé avant ça mina moboko ya liloba nzambe te. Mais néanmoins kola ikizake makasi na likambo etali miracle. Est-ce que ça ma bête papa? Babi pe que nzamba multi système ya ba dimension belé. Ya zo gagner le nzambe na makambo etali miracle na makambo etali lemsuko sunga libota na nzambe. Mais yo pe ko toté liloba nzambe est-ce que ça ma bête? Merci maman Tiffany. Na sepena mutuno mingi. Nakanza boyo kutanga na kati église so inde kwa tali na kati église malama okuta batandi tandi biloko to zola na église to na ba sacrifice ba prière so ko talinga je me coiffe nazo se coiffeté ndenge nazana ba ndefu su ba suki je sois en pleine retraite c'est que muto azo sala miracle aza muto yo abanga kanzambe atambola kana nzambe atambola ba principe ya aluka nzambe makasi na profondeur mais ba miracle to mona na Congo awa. Non, bah, c'est là, tu me na poto. Comment expliquer un pasteur impudique à ça le miracle? Pasteur à Saint-Anne à ça le miracle. Dans le domaine à miracle, Nzamba ça utilisera mutu. Vous savez, elle la prophète, na mutu ça miracle. Nzamba ça linga ça miracle Nzana yo. Il faut trouver aux saints parce qu'il y a 3 fois saint. Tant Nzamba ça miracle Nzana yo yo sambeli mutu kufa la muki, c'est que Nzamba tati bon Nzamba à travers mutu. Et mutu ana Nzamba utilisé à opérer miracle. Donc, pour nous utiliser dans le domaine, il faut à la Monsanto, je précise, il faut à la moto à Banga Kalisumu, à Banga Kanzambe. Pour nous utiliser dans le domaine à miracle. Pour nous utiliser dans le domaine à prophétie, il faut à la moto à Sembona Seigneur. Comme un prophète à Ramakango. C'est normal, tout à la Bible. Mais et là, on a pasteur dire ton aboy, Isaac, boya chaque vendredi à 17h, beaucoup de monde n'a pas monate. Oh. Wana ninga na boyango miracle mi coutume miracle comme ko lakaba tuke semaine wana miracle somo na mona fiche msuna nzela musanza mo misi moto na munoko tumba demo oh pasteur dia hein pasteur dia to pasteur sel nini bacha fiche nego mona fiche ngo na mona tata ba komi kombo Jésus te bache komoni moko ya munene siko bache asalibo amisi tala moto siko bache moto moko ya demo kuna moto etumba moto wana kasi munoko nesa na moto te papa mama na ngai bon ayebisa biso mokolo nini nzambe alisa yeke munoko na ye mokolo wana ekozala moto olebima mopepe mekomema moto moni yango na afishe ya banderole na banderole ya mosali ya nzambe wana kombo ya Jésus eza te me bakomi kombo na ye ya munene balobi boya bokomona sikoyo na fiche na ye ande mona bakatiere mama obi kala bakatiere bedingwe baselemani bade babiloko kosala ko sikoyo ye mpe batie ye ndenge wana atie boye sikoyo moto badesine na fiche yango moto ebimi ya munene ketumba sikoyo demo moko atemai na kuwa ya mokie boye selingo olakisa bademo baozika mokolo yango demo azikaka na vie ya conduite ya moto soki ayemeka yo akutani na moto me moto ya demo oyo kotumba demo ekolakisama na misu te. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Surtout le banini po to saka musala na biso to nzamba tindi biso. So pasteur dire to moi bilo bongo bana na nzambe nde ba olinga ba spectacle bongo oyo ndeko mo alobi biloko ya bongo eza mutu mo auti mboka. Atiki banganga mboka na bango bazo sala bongo aye na Kinshasa kuchongo lisusu na église. Siko to benga ngoni ba bana na nzambe oyo ba komi aveuglé to ba komi ni. Moi j'aime c'est qu'un homme de Dieu qui a alobaki mikoleleki retour à la parole. Muto akangami na maloba nzambe, loba nzambe plus foi et produit un miracle. Mais tout ça là keba parce que ba mazisio ba nota sama boko kala na balabala. Ba kota ba église. Et ngana telemela la consultation prophétique. Nga telemela bolimbisanga wana ngai. Po tant nazoye pa na lokola prophète. Na ye otala vie na nga nzamba lobi nini. Soko za na message opianga te et otindo inventer les campo betelanga. Tika mosala nzambe aya vers biso non, j'ai vu ceci, nzamba pesa directive pour na yo boye. Yanga zota na Bible les prophètes bazaki na ngomba. Soki aye c'est que amemi message pour la nation.
C'est comme ça. Et l'élo, ce côté de banganga, tout ce qui se passe à l'église, pasteur attend moi qui s'arrête, le lobo komona, et à l'ongoli ba combo à Jésus, à l'ongoli combo à Bible, à l'ongoli ba combo, non, à l'ongoli ba combo à mboka na bango. Et oui, à l'ongoli ba combo à mboka na bango, ce qui sait que na mboka na bango, ce qui combo nini, a dit comment a tchango sur la église, pour embrier, à rombele lango voilà, pour embrier conscience publique, embrier bateau. akomoningisa moi eza nini onkolengisa biso kobangisa biso eza na nzambe oto nini nga na kosunga bango nayebisa bango bozomi nyokola pamba botika basala nzambe batia liloba nzambe na vérité bino bato bapratique wana zongela liputa ya bachef coutumier zongela baposo ya nyama na moto kende na village be sala comment on appelle ça ndako no ya banganga bato bayaka epa nganga ti kokosa bato na makambo ya bible nzambe aza na makambo et puis d'ailleurs salité c'est diable eza image ya Satan. Ne touchez pas, ne touchez pas. Ah, mais c'est là où il se réfugie tout le monde. Son cas, ça, la mabemo, on reprocher tout le monde dévoiler en go. Oh, botika, boyoka ina pasteur dire tout le monde. Non, non. Nga pasteur dire tout na oka na ba tout te pona likamu songolo. Te, et tout le ba. Moi je tiens la tellement la vérité. Bon, maman Tiffany, so ba sangani ata 7000 to 10000. Ba koka force ya. Ba koka nzambe li. bakoka nzambe te ya lokola mama prophète Abal na prophète Eli donc tika bato basangana yebaki na mama nzambe ngana bato bafinga ngana internet et bafinga ngana ba commentaire même la téléphone nga il y a des gens non aux aventuriers aux escrocs et ils sont en Hollande bango te on ne combat pas Israël tant qu'on a na lo nzambe kat na yo tant qu'on a sur na marche na yo par exemple laquelle j'avais beaucoup aimé réponse il y a Job bana bakufi richesse Cécilie nzoto ya Job baby akomi par terre alati lingwanda na bilambe silaki moi sina lobi finga nzambe bongo parce que comme na niveau et ça sou yango te. Quelle était la réponse de Job? Mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Pourquoi Job après ça qui répond soit tout se poser la question parce que il était sûr na marche na envers nzambe yango na nebisa bana nzambe yope tango za dans les bons ataba sangani ataba salima kita contre yo. Rassure-toi que nous avons atteint la dernière minute au téléphone. Parce que dire tu yo ozalaka musapika boye mingi yo pe sobe to tema na mkolo pa zwa yo côté moko ayo dévoiler baninda. Oui, d'ailleurs na prometaki bana nzambe fona la témoignage nanga. Déjà na ebisa rabino soki na komi na niveau relaxer Satan musapi. Na utakuna na bomba te nga na utakuna. Jour on a préparé une mission, il y a témoignage dans le Zamaboko, dans le Banzoloko. Moi j'ai fait Banzolo avec Bakamo. Mungai. Tanga ngwezali nzamba ozaloko. Yango na Sabino, Lucifer a ebinga mepe abanga ngai. Et c'est pas facile. Famille moko songolo bana ndoki na bango bakanga bata bango ya famille et yo attend que mosala nzamba bino na pas délivrer famille. C'est pas facile, faut za nzamba solo. Faut en Jésus-Christ katina yo parce que ndoki abanga ka Jésus-Christ ndoki abanga ka muto otambola na nzambe longo mais muto otambola na nzambe te et puis ya mibale na yebisa ndeko mwato na biso lelo na ndako na yo mama papa soki bakomela ndio bo ese kozana nzambe parce que muto aza na ka ya Lucifer aoza ba combattre c'est pas ça dire to bona yo miracle l'équipe a miracle no se zanetini pour passer ba sala. Déjà dans la Bible, il y a un miracle mon côté les gens il y a Jonas. On t'a vivre dans Mambisi pendant 3 jours dans Mambisi. Miracle qui va deuxième miracle pour nanga. Et ça Nzamba salelanga. Il y a grand miracle Nzamba salelanga. Nazaki nanda kwanganga. Nazaki mutamote mamabe. Nazaki face na lala na ba mesa wenze. Nzamba zonga le na serviteur. Na kufeli ba parents mibale bango mibale na mbula moko famille ya mama nanga ba singa binzambi yo koti e na yo wapi et nazana bato batakanga na kufa lelo nzamba zwanga asalanga serviteur na ye. C'est un grand miracle. Kobongola motema mama kobongola motema ya munene mutalaki ndumba mutalaki PD mutalaki assassin cielo lelo nzamba zui a formé à sa serviteur na poto na ba vitre lelo nzamba comme si servante nzamba comme si serviteur. C'est un grand miracle batolinga miracle mona que non a boîte boy pigeon bimia mando kindi et ya ba magie Copperfield en sala ngo David Copperfield sala miracle ya makasi koto
et Bible lobby ba osala miracle ba kosanza na moto te on a ça na fiche na ye et qu'est-ce que vous que miracle moto on a bimisi za nzambe et tout ça là keba ba miracle le kutangu et c'est bimi eza makambo so bapase baosala azoloba na bino ke naza na ngai ya nzambe te me bino boninga bokomisa ye kazala ya nzambe tozondima totambola makolo me toloba vérité mpo mutu sikoyo ya boye na siko akorrompre la certifani soki neti nalobi bo na akorrompre ngai il faut bana nzambe bacomprendre ke mosala nzambe oyo moto engagea moto asinela ye contrat de travail aza te moto akolongola mpe moto aya te kaka bino baserviteur bana nzambe bolanda biso partout dans le monde entier pour comprendre qu'il y a le vrai et aussi les faux. Il y a que témoigner le Saint-Esprit à convaincre bino que au hasard dans les bons, au hasard dans les faux. Kolanda ba vana mu PPT. Dala. Kosa la pleine église et le ba te nzamba za wana. Jésus expliqua bien esika ko ebani na mibale. Na misato. Na misato. Ni nzamba za. Siko bino kanti kaka soki mutabi abimisi nga nyoka na libumu. Akwa isenga na telemi. Asanzi moto yende frère serviteur bosala ke babandeko antichrist alati kazaka asimi diplomate azwi pe na bible okotanga no bible lokola journal otangi na yo mais révélation okotanga lokola journal lokola bible te quoi livre nyonso te ba révélation ça que sainte c'est pas inspiré yo oyebisa bana nzambe oyo eza pensée réelle nzambe na temps de la fin tokomi. Merci beaucoup pasteur Diarto tokomi penda ko kiti tokomi na suka liloba na suka eza nini na lombango yango no moni nga na kati église ndenge boyo kuta ngai lelo naza na pancarte na koma même na kati église que Jésus revient pour ata mutaika lelo ayeba ke Yesu azoya le comité pasteur Diarto reçoit le mardi na so ibotali na kati église na comité pasteur Diarto aleki bango ezate na comité pasteur Diarto awayambaka jour te bomoni yango te na comité ke ngane na la spécial boye pa nanga boko vivre te donc yepo na batso bango vana tili banda nde na samoy yo mena wana nde somo bato vanti na prince bato bina nzamba za kuna est-ce que bino bien très nzamba. Merci beaucoup yango wana nzamba pambola bino pasteur Diarto nazawana je crois après malade na ngai nde na ye hôtel ma pona ko banda ba émission longo na certifani na les nazariens nzamba pambola les nazariens makasi. Et ça, les seuls bandeko balandenga tina ndako. Et moi aussi j'ai été surpris. Maman a été surpris dans ndako amoni qui certifié ko tala biso. Écoute que pasteur de Taoto bima na hôpital. Et bien soit to benga pour encourager Nzamba pambola bino. Je tiens mes mains comme ça pour vous remercier. Et lelo ayeko se prendre en pleine retraite na église. Pour na kosala émission lelo Nzamba pambola. Je salue tout le monde. Après voyage à Kisangani, voilà il vient de Kisangani. Kuta parta Kisangani ngolfunga benga ki na mais kuna ba soki maladi yango nini zo sisaka ba Ebola eza kuna habite pasteur biso za nzambe kola ko batela biso na kumisa nzambe tango na moni certifié ya zongi na monaki même na ba na adresse email na ngai na monaki na ba photo mso na ndenge ni azaki na ba mission na bande ko Kisangani nzambe vraiment azwa lokumu na zo saluer bande ko nyonso apoto bino na benga ba vrai serviteur ba vrai chrétien. Nzamba pambola bino Nzamba pambola ngana ninga otanga ba komona émission parce que vous avez vraiment ébélé tous les serviteurs que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup tokomi na suka Nzamba pambola bino biso tozaka ka ba animatrice ya mission te mais tozape ba servante tant to moli kambo esali biso pasi to tika ka pasteur dire to alobela ngo ye mokote donc to ko s'associer yango bien aimé dans le Seigneur. Préparer ce qu'on finga na yo ce qu'on loba naza awa mutapesi nga mbongo te je parle de l'amour de mon Dieu ceux qui na moni ya ça ne va pas donc bazonga na chemin bazonga tozo telemela botika ko complexer biso to kanga munoko po bino boko sa bana nzambe mutafuti nga mbongo azate pasteur Dieu tafuti nga mbongo te mutafuta kangeza Yesu Masiya na tambola kana ba biro te pona kendo betela bino ba porte bo pesa ngai donc Yesu Masiya mtu afuta kangai botika ko complexer nga na ba pel na bino botika ko complexer nga na ba makamu na bino bozo sala place moi je parle que de la vérité, c'est tout. Je dis merci à celui qui est derrière la caméra, MG Pro, plus coordinateur. Oui, papa, rapidement. Et il a profité pendant l'occasion que ils ont battu clic à bateau, bateau bengaka, bateau na kumba pasteur Diarto. Donc ça veut dire qu'on a quoi qui malade, bateau ba numéro nanga ba téléphone nanga
pour faire de n'importe quoi. On a profité de l'obango na souka émission. Merci. Ce qui est bien, mutumoko yambi mutumoko lobino mabe. Comprenez que ça pasteur dire toté. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Annie depuis Bologna. Il y a Annie na États-Unis, ma grande sœur, je t'aime bien, Sandra Mbouyi depuis Belgique. Je dis merci donc aux Ebélé, maman Germaine Olungu na France, le docteur Alfred Koupessa, l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. On se tient déjà debout avec l'homme de Dieu. Merci, ciao. Yesu akomi misato Yesu Mose na Eliya petela kunine sengo alobi tutuma nde bandako moko ya Yesu elipemo Yesu